Bonjour, bonsoir, ça dépend R et Kokoute la bino bisika bozwami avant que bande émission na biso topesaka merci na Seigneur. Ba boni nanga, j'espère que vous allez bien, moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Toujours ça là toujours musala na biso cuisine Yannick TV ala la kate azo veiller pour na ba vrai ba abonné nanga tout le temps na lobaka boza la brancher boza la ligne pour vous recevoir encore des super émissions bien quoi. Oiza cuisine Yannick TV s'il vous plaît azo ba j'aime, ba commentaire, bo s'abonner, ba onano ba s'abonner, s'il vous plaît, pour vous recevoir encore des émissions à kitoko ya kitoko. Wana tomoni papa sa émission lelo eza maman sa ina bana. Lelo tozolakisa kaka famille ya sai. Bavrevu babone na nga biso cuisine Yannick tolobaka malamu ya baninga. Papa sai na kati ya ndako na ye. Tozomona nzamba lola pamboli. Bato mokili bakolo bakisi. Eza nango kisi te. Nzambe soka abia kamuso mokili gangi. Oyo imene. Villa sai. Bomoni villa. Ya papa sai azo lakisa biso ndako na ye cuisine Yannick azozwa ba image pona meme na bino ba vwe ba abonné na nga wana nyonso ndako ya papa sai o bomoni piscine na kati ya ndako balobi vie ezaka na poto te vie eza partout onyati soki epesa melo nzamba lola kopambola yo Nzambe apambola papa sai soki ezalaki mpona kisi nde bato nyonso basimba bakisi bakoma na mbongo na mokili mobimba oyo eza kaka ndako na ya ntuko libanda ya papa sai lopango ya papa sai eza vraiment monene koleka fiston sai bravo mobala azalaka boye mwana mayele omoni mosala nosalaka oyo eza mofuti nango ezalaka vraiment bolia moke obombi ya moke ozotonga ndako na yo lokola ndeke atongaka zala. Bravo, en tout cas, biso tozana, tozoloba toujours, ba bien, ya bande kona biso, o ezomona na misu, soki to moni osali loko moko ya bien, biso toye kopesa o bravo, ba félicitations, avance encore. Kende lisusu musika koleka fiston sai. Ba vrai botala papa fiston sai akiti na kati ya drip na ye nzamba lola pambola mwana mobalo tellement anyokwama trop na vie abula lobi non nga fona sala kaka théâtre naza na talent na botala talent na eza makila eza na ngote ka force na kati ya lopango na ndenge akiti azosala biso mwa eloro moko boye papa sai pardon zarande boye ya vraiment eza makila eza makila papa sai tonzima ngo pe yokana umela nzamba lola pambola mwana mobali tomonaka ba film ya Nigeria bazolakisa tozolakisa ebongo ya ndeko na biso oyo aza pe mwana mboka yaza congolais biso toza ba congolais tozosala toujours musala na biso ndenge tomesana kosala ba vrai ba abonné na nga cuisine Yannick TV ayela kibino ba image cuisine Yannick TV alobaka pamba te bino moko boyebi bo commenter bo aimer vidéo bo partager bo tia ba cœur s'il vous plaît o pena na s'abonner te soki azui grâce ya kota la chaîne à cuisine Yannick TV s'il vous plaît s'abonner papa maman et kosala nga bien o eza vraiment ndeko na bino moi na bino lek na bino ya na bino pourquoi pas msupa kozala ne tata moi si maman lek tozo sala toujours musala ndenge to mesana azolakisa ndako na ye côté mususu etikala ndenge azokontinue kotunga papa sai aza vraiment mayele balobi bandeko na nga patience paye. La patience et la longueur du temps. La patience est à fouiller à Saint-Esprit. Bota la degré papa sai a commis. Bande konanga balobi pressé futa kate. Faut couper ça temps à temps. Mona mobalo aza vraiment mayele. Oh exemple à suivre. Bande konyon so bakota la vidéo partout boza. Bo limiter nzambe na bino to ngana za na Afrique ngana za boye. Non, il faut croire na nzambe wana. Tandenge amemi papa sai. Fiston sai. Tala lelo ndenge akomi. Est-ce que autaki boye? Azalaki musika. Parce que po azalaki patient. Bande konanga patience e futaka. Botala bino moko ndako na ye. Ndeti kaka ko na Europe. Mais en Europe te o eza na kini. Asala mama na villa. Bino moso boke kuna boki kondima te cuisine Yannick TV. Na mona ki yango na lobi en tout cas félicitations. Bravo.
elakisi ke ezalaka nango vie eza partout soko oza mayele aza vraiment mwana mobala mayele aza vraiment mayele makasi aza mayele makasi tomonaka papa sai ndenge asekisa biso barole na ye ya kosekisa me azalaki na ekonomi ayebaki kobomba lelo tomoni résultat ya wana aza vraiment mayele eza nango vantarité eza nde mission eza nde musala eza nde mayele mutu ya sai fiston sai esalaki yango bomoni boye Cuisine Yannick TV azwi ba video oyo po asala vantarité nazwi ba video oyo po nalakisa bandeko papa bandeko mama vie eza partout po nalakisa bandeko mama bandeko papa partout okoniata soko oza mayele okosala susu makambo ya minene akoleka botala mwasa papa sai Papa ça asali mwasi na surprise à voiture. Ba maman nanga biso pe ba maman tozalaka pe na patience. Parce que ceux qui moi ça fiston ça atalaki ka fiston ça azana ene lo côté tala ye kuna msusu lelo alingaka banda ko sepela boete. Fiston ça akoma komema mwasi na poto kwenda vutuka. Fiston ça bana kutu koloba te. En tout cas bazana kin me bazo vivre vie moko lokwa bazana poto nzamba lola pambola bango pasteur lité ya pete bien baby pasteur John ayaki visite na ndaku ya sai ye moko azoloba oya moni alobi non sai aza vraiment mayele sai vraiment aza mutu ya ko féliciter sai en tout cas kende liboso susu akoleka cuisine Yannick asepelaka na lipamboli ya baninga cuisine Yannick azaka na zuwa te kanda te nazala nga pe banki te pona bomba cuisine Yannick alobaka amemaka ba video la précision alobaka avec des preuves non ça la toujours musala na ngaso ki tomoni malamu biso tolobaka tozana te pona kolobaka kamabe tolobaka pena ba malamu ya baninga na biso ya bandeko na biso ba star na biso tozolinga nde musale sala maboye tozolinga nde mama bongisa mboka tolingi papa bongisa mboka tozoluka tozana ngo to partager ensemble balobi fondation ezakaka moko fondation ezakaka moko balobi mama Elodie la lambel la fondation eza moko debout femme utile debout homme utile tozana posa na bino bozana ngo to partager ensemble na ba ofele na ba veuve nzamba lola kopambola biso lisusu ya koleka bomoni mwasa sai mama komitana yo ekomitana mama sepela onyoko mwana mobali na batu baseka batu bachola olobi na kotala batu te na koyoka batu te nazotala ka mobali nanga na omona lelo te mena omona lobi victoire oza vraiment mwasi ya mayele oza vraiment motema papa na biso sai umela mwasi azalaka nde boye mwasi azalaka boya tomoni na mbongo te ozomona eloko te mozo vivre na espoir bino mo boyebi ke biso pe basi ya kini bana kini tozaka toujours na espoir ata na etoko tolala lobi ekosimba nzamba lola apambola yo asala susu ya minene akoleka nzambe apambola famille na bino mwana fiston sai ya liboso trop belle en tout cas tosepeli makasi Boende biso tolingaka soko otala bana olobi gloire à Dieu soko otala papa na mama olobi famille eza complet tozo sepela vraiment makasi parce que nzamba za malamu soki nzambe te mususu azati bamoni mama na kati ya Belgique na Bruxelles bangwana na kati ya Tour Eiffel babili banga monene onde kanga masolo soko za na kati ya Paris faut que na kati ya libanga wana o confirmer que oza na kati ya capitale ya France na Paris libanga wana nde makambo s'il vous plaît babone na ngai en tout cas merci na ba onyo to bakozwa temps ya koyoka ya komona video na ngai ya kolanda ngo partout bozwami na banda kuna bino en tout cas na pesi
bino merci ebele na ba papa nyonso na ba mama nyonso nzamba lola pambola bino nzamba lola mema bino na ba dimension mususu parce que bo futaka wifi na bino courant na bino ba télé ba ordinateur ba portable eza ya bino soki bozolanda toujours émission ya cuisine ya Niki TV nzamba pambola bino na tous les domaines parce que yenda za mufuti malamu asala o mokile koki ko sala te na ba vie na bino ba abonné na nga na lela bino ya trop na lobaka je vous love bo sala kande to sala kande bino mo boyebi ke cuisine ya Niki alingaka nzamba lola apambola fiston sai na mwasi na famille bakende liboso nzamba lola pambola batu nyoto bakolanda video o ebandeli ti suka na lela bino ya trop na pesi ba mbote na bino nyoto na kati ya libanga balobi onde libanga talaka hiver malili kaka boye kitoko makasi biso na poto bino mo boyebi kendenge ezala kaka kitoko makasi papa fiston sai en tout cas na peso merci na ta ozui olaksanga ndaku olaksanga bana olaksanga mwasi na yo en tout cas na peso merci pour na ta opesinga nzamba lola apambola yo nzamba lola kokisa baposa mutema na umela abakisa susu mbongo wana ebele akoleka eza nango kisi te eza bénédiction ya nzambe biso tonzimi yango nzamba ana pambola na famille na makambo nyonso ayo epambwama bavwe babone na ngai émission elaki bino na mukolo lelo yangwana na lela bino a trop que Dieu vous bénisse à la prochaine bye